yokate. Biso en pleine prière, nous sommes lobi. Est-ce que vous répondre peu boy? Non, répondre net na esprit. Na répondre en esprit. Quand tu soit ka vision, tu répondre à ma vision. Nabi mendako no buka neni. Ndako na buka. Siko retourna nani. Bovanda toujours branché na Nazarene po bisika bosolo eza. Yo so bimili banda ozangi malobango. Vandela kaka na site o mama Antomojinga. Okoyoba makambo malamu o kusunga loboko nzambe ko monisa mape famille ekotambola kati na kimia. Nzamba yepsinga na oki vo ebenginga. Mama Deborah, ta prophétie n'a passé Marcelo, que Nzamba lobi quoi. Pasteur Marcelo akoyeba abosani. Akobosana te. Abosani. Asala inde toke pas pasteur. Ok. Babi ke église a mona nenga tonga koma na kisi yo. Te. Eza kisi te puisque ngande na te. Parce que ça va toi c'est même émission avec sirène tout ça. Ngano dimango te na uti le machine na ye na uti ke sangani na ye malgré na kutana na passer lisu te mais ndongo zolo bato okutana. Nde erna lamuki ba pasteur abali kotuna nga eza nini nga bi pasteur boyoki voix wana babi biso to yoka te na bi eto prier wa nzamba lobi na buka ndako na tonga ndako mususu pasteur abi ko buka ndako ko tonga ndako mususu tonga wana ndeni nebisi ba pasteur en tout cas na buka kake na buka ndako nzamba lobi nde bapase mpe bafandi babi mama et ses frères tout bondela nano nzambe totuna nzambe est ce que nzambe alobi obuka ndako est ce que oza normal na bino aza normal donc il faut ebenginga mama Deborah ozobuka ndako okolala wapi mais natie na pro bapase baotalanga mama abeli boma yo uti ko procès awati na bia papa nzambe alobi na procès lisusu na personda pase mosunde ayebisa passer wana passer kitansiko azo yebisa passer pate mais nzambe lobaki total ekana misut bimi na église mama siko pelisi mwinda na moi pwani na bi nzambe na yebsinga na pelisa mwinda lelo azo ko visiter nga singa ke oyebi lelo ezani nga bi lelo eza Noël abi oko fêter yango nga bi no fêter neni na za na jeune abi na moni ke lelo ko lia nga bi on lobaki na lia te abi te mais lelo zo lia abi yebisa bango balambelo ata soso ngabi te naza mabata na nga bakoboma moko abi nabi nzamba lobi na olia misuni te na olia mikwa babi mama oza maladi tobe moka hôpital nabi pasteur nabeti moto na lomoli bilamba azamwana moto te kosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, peuple de Dieu? Shalom. Bonjour et bonsoir. Je vous, bien-aimés dans les Seigneurs, et bienvenue d'ailleurs dans cette émission témoignage. Biskabat Mamon Loboko. Nanzambe va expérimenter ma kamna moni satana. Pas de gauche, pas de droite, bata raïs masi abazongana. Les Nazaréens pas la princesse de l'Éternel. Maman Tiffany, enfin babette masolango avec de preuves à l'appui bien sûr. Je suis béni aujourd'hui, je suis avec notre maman Déborah. Suite yango et papa Guy là-bas là vraiment c'est en Afrique d'ici au Mitunisa Michael Baki que maman Tiffany c'est la 4e épisode. Et bien 4e épisode yango yo bisika wapi boyeba ko manquer pasteur sous kalango wapi. Et aujourd'hui je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit nous allons avancer, nous allons vraiment avancer plus vite que possible avec Jésus. Donc on a mozindo pour être beau pambola maman Lauriane là-bas là. Mais à travers ces cantiques, on a présenté bien invité l'absent Mokola Lelo ou déjà à bien maman Deborah Bomesani naï déjà Yves Bolofa Pesab Solo Emboyo pour être au ça maman Deborah et puis le pasteur Michael Régie à vous.
Allez, katela. Yambalo ya daba pasteur bakokata. Allez, katela. Bina na yo. Yambalo ya daba ministre bakokata. Okay, toca rolando. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipai. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Merci, c'est Cantique a fait plaisir énorme à tous ceux-là qui nous suivent depuis la France, la Belgique, le Canada. C'était tes ex-Allemagne, Hollande, Finlande. France, toujours na pointe, et au matin. Nous avons pas la bande surtout, nous avons continué sur Biska Bozali. Nous avons été invité à Bissau Mokola Lelo, ils ont maman Déborah. Nous avons été le CPC Mingi Penza, Nekabi Yangandeko. Donc, depuis les États-Unis, et CPC maman Betty Kokele, maman Betty Kokele et son mari. Papa Deyo, Nzamba Pambolayo, mon papa du cœur. Merci beaucoup à maman Fouratabou, ma maman chérie, vraiment avec cette station, papa Kaïs, les États-Unis, Bissika Bozali, maman Made Kebani, love you so much, God bless, na papa Bruno, papa Guy Labala, enfin, Moutolukaki, Azananga Elongo. Bonjour maman Debo. Bonjour maman. Bonne santé. Santé, toujours joyeuse. Oui. Kolaza ko rajeunir. Azosala kazo rajeunir nga makasi. Tika na ozongilona na pisa nanu papa na ngai Mikael. Papa Mikael boni. Bien maman na ngai Musali na Nzambe. Nzamba pambolo lisusu vraiment ndenge tokuta lisusu pona mukola mibale ko continuer message ya munene pe ya makasi oyo na servante ya Nzambe. Na bangi lelo eli biso na teni na batandi mama Deborah baki kika mukie kaka boye. Ok, vous allez en soda. Les lois, ils sont tenus à soda, papa Mikael. Bon, maman, déjà, tous allons à soda. Bien que tu t'emballes à la mandouki, mais tous allons à soda spirituel. Tous allons toujours prendre à Moussala Oy. Donc, les lots, tu bon, ça m'a dit sous ce poteau, ya. Tu as coca, boisson, il a Oy, on a ban Zambé, n'a pas mboli Zambé. Puis n'a pas si bande cognon, so bazali disposé à Koyo Kabiso, bana ya Salem, Moussala Nzambe, papa Godet. Wana nazopesa bambote na bana ba département ba mama nyos ba papa na DG na biso papa Odon donc Nzamba pambola bino ya kozanga kubosa na papa Chitenge avant na kimia na nkolo na libote na mobimba na madame nanga na kozanga kubosa na te mama na se fambale na bana nyos donc Nzamba pambola mama Antomo Jinga bisika za na France donc bola na liloba oyo bovanda toujours branché na Nazarene po bisika bosolo eza yoso webimili banda ozangi malobango vandela kaka na site o mama Antomo Jinga okoyoka makambo ya malamu oyo kosunga loboko Nzambe komonisa ma pe famille ekotambola kati na kimia Nzamba pambola. Merci beaucoup. En tout cas, témoignage très édifiant. Et aussi, ceux qui nous ont basungé dans l'aide du Saint-Esprit,
benga maman Deborah pour encourager pour na ba question lisusu pe pour na ko motiver maman ya mbalo abandi akata te maman bando wabi obandano bien ba benga ma Tiffany ko banga na oti maman Deborah banda témoignage bien mais en ce qui ça endetté. Merci maman, merci. Mais nandimi que cette fois-ci na rokata te. Nazolanda tina suka. Amen. Tokokoma tina ba message apocalypse. Onza ma révélanga ba mingi ba oloba ke apocalypse eza bloqué. Mais nza ma révélenga ke afungoli yango. Siko tokolanda nyonso malembe. Cette fois-ci na rokata te. Nga moko na zi décision. Bato bayambi yango ndenge nini pa na mo. Vraiment bato basepeli bato bazo benga ebele na zi mama moko mama Élysée na France ti wana zo benga kabo bandite. Vraiment mama Élysée tezo banda nzama pamola yo. Frère Miss na Belgique nzama pamolo c'est Rebecca mama Patience na Allemagne bino nyoso bozo landa mama Deborah yo azongi na kokata te bino bolela ke na kata mais na lobby cette fois-ci na kokata te za décision nanga pe onzamba azui vraiment na zui mwana nanga ozo sepelisanga na zo mona ye textuellement mwana nangai Mikael mwana nangai Judith mwana nanga Nasi na zo mona bongo voilà sikoto okoma na suka mwana nga moko na Afrique du Sud ma Lauriane là-bas la lobby maman ala musinga tonga bi maman maman Deborah na abominga abina zaki ka panzi na seki mais en fait témoignage eza vraiment na leçon na yeko banga lisusu basali na nzambe kotisinga lisusu ko banga basali na nzambe te nzamba zaka na secret moko caché na basali na ye au moins que pasteur asali mabe mais nzamba koteli mombu na ye maman malobo mboka yo nga na ko rappeler yo te maman moko ebin place osukaki soki ya solo témoignage eza ya yo moko yebisa biso osukaki wapi témoignage o mama eza yanga parce que ata bato ebele bakoloba ke mpo atangi théologie yango azwi biloko oyo mais nasalaki témoignage na ezalaki na koti même pas théologie nga na bandi koteya témoignage na 1999 onga na bandi témoignage même na Kinshasa bayebi ke mama Deborah abandi yango nakotaki Kinshasa na 2000 ans mais théologie na koti na 2009 donc c'est que makambo nazwaki yango na théologie te même na théologie ba professeur nanga o ba pesinga cours ya théologie balobi makambo bayebi yango te bazo yoka elekeli bango eza makambo oyo ewuti na nzambe donc nzambe nde moto apesinga makambo oyo yango nazo partager yango pe na bandi lelo te l'église ebele même église à pasteur Marcelo akoki ko témoigner songa na te ya epa na yeti Marcelo Tunasi mama Deborah teya na pesi Marcelo Tunasi ba témoignage andimaka ku boyaki église mobimake moi sete ya te mais nzamba ke révéler pasteur Marcelo Tunasi ke kotsa mwasi wana na église na ye erezaki na salongo moto apesa prophétie na pasteur Marcelo ke nzamba lobi ke okobimawa okotonga église à monene ezanga mama Deborah et bon est-ce que koyeba lisusu ndenge no mama Deborah o apesa témoignage pasteur Marcelo c'est quoi pasteur Marcelo akoyeba akobosana te abosani inde toke pas pasteur akoyeba nga mais bato babi ke pasteur Marcelo église yo lobi opesa professeur tonga église amene babi ke église la monene nenga tonga akoma na kisi yo te ezaki cité puisque ngande na parce que bato basele même émission ba sirène tout ça ngano dimango te na uti le machine na ye na uti kisangani na ye malgré na kutana na passer lisu te mais ndeko zolo bato okutana ngai na ye Kinshasa na 2001 nzambe ayebsinga ke nzambe alobi kende na passer Marcelo opesa liloba natini apôtre Michael bake kuna passer Marcelo alobi église nga mwasi ate ya te en tout cas na royamba yete na babimit pe baye mais na butu nzama yebisi pasteur Marcelo yamba mama wana lipango lieza na mama wana nde pasteur Marcelo abenganga lisu na telefone na kei na keti na église na salongo kuna na nini na salongo na bypass na ke kuna ayebsinga mama awa na église balinga basenema basite mais na moni boy na teo na ba mama oteya ba mama oteya ba mama bino bo invité biso to sala pe bongo ba mama bandimaki nde to invita ba papa ba papa ba ye to sala plein moko
ya kosakana te na pasteur Masela banane ba plein kala oui to sala plein na témoignage wana mutu likolo ya mutu na salongo nde na teya na sisi côté ya nzamba révéler ngake yebisa ye akolongwa akozwa place monene nde azwa pe place wana na yeba yebisinga na ketala kuna babi alongwat akoma pasteur monene mais faut kantsanga papa maman Deborah kobosa na yete pese maman Deborah aza témoin au clair ya message nzambe apesa kinga mais faut zonga po tuna nzambe po bat ba sabe émission babi pe nzambe kam ta réveiller bango yo pe la mso sa c'est local il faut zonga tuna omoninga na message nzambe eza vantar te banda na kufa na lamu kanzama yebisanga boyi soki moto aye na message le contraire na o na yebisi yo ata aye na mapapu ke naza ange konimela ete nzambe nde arevelaki nga mpo na ye nzambe arevelaki nga ke ndenge ayambi yo atosi mongongo na nga nakopambola ye makasi akobima na kati ya eglize mpe nayebisa paster Marcelo ezalaki na bureau tovandi na ye na apôtre Michael na baservante na ye napesi ye message wana soki abosana nayebi te te bon nga so abosani te akobenga so abosani yo te so abengi te seki abosana yo seki abosana okoli mpe mama depuis 1900 depuis 2000 ans so 3 so 4 on appelle ça ewumeli déjà ewumeli akobosana pese wana nazalaki mpenza jeune fille na baage na bino oui abosani déjà akobosana te me nzambe akokanisa ye tala bavision nazwaki na 4e primaire ti lelo naoyebango bon na mtazana mémoire na ye ayebi mpe ke l'évasion mpe mema mpe mutu na kobosana pamba bakonzi babosana bakuma kala bato bakomela bango bakobosana mingi merci maman tosukaki bape tosukaki ndenge nabimaki na prison espace prison wana se eza ndenge nini soki eza nini nayebi te ti lelo nazwa explication nango te me namonaki ndako na espace nde tolobaki bakotinga na kati bato bayaki na nga bake na bango nga sikoyo natikali na kati ya ndako wana nga moko naye komona moto wana ye kokota nde abandi kopose nga bakestion nde nde ayebisanga bima okesala jeune à 10 jours malgré na banda ekolute ke naokokana nga te ye alobaki fo na salamu nde atiniki nga libanda na bimi libanda mbala moko na mimoni kote ope na lamuki eza bisika tosukisaki nde na lamuki bapaster babandi kotuna nga eza nini nayebisi bango nde makambo esalami nde namoni na nzela nde babanda ye mpe kokoma na mbala moko tolali nayebisi bango ke nzambe ayebisi nga ifo nasala jeune ya 10 jours mais 10 jours naokoka te nde tolali tokomi na butu nzambe ainsiste nzambe akeyebisa bapaster ke ndenge azokota jeune wana bino bozalaka mipanzi na ye donc moto akende ndako nete okokende mosala mais so ye ozaka wana makambo nyonso ebanda kosalama bokomaka nga nde motu na kosala bobanga te oyo ekosalama donc bokanga mitema ntina 10e jour bomona nini na kosala na kati ne mais nzambe ayebisi bango te ke nakokufwa sikoyo nga moko mpe naloti na butu nzambe ayebisi nga lobi banda jeune na 10 jours nakomi na ntongo namoni bamama moko bauti na église ya KDC baye koyebisa nga mama tozalaki na intercession nzambe alobi toyebisa yo ozokota jeune na 10 jours namoni ke mais eza sérieux après naye komona bato ya catholique bato ya charismatique baye bayebi mama tozalaki na intercession nzambe abi to akoyebisa yo okota jeune na 10 jours ekomisi ntina se nabi maintenant sa nini c'est que jeune yango eza solo naye komona bapaster babi mama nzambe insiste ozokota jeune nabi ça va sikoyo nakota kaka ti nasa nini parce que naza na nga na jeune nakota nde nakotaki mpe nakoti jeune wana premier jour tokoti tozobondela problème mpe eza te deuxième jour tozobondela problème eza te na troisième jour nde nzambe abandi kobimelanga naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minute oyo nakata mpe na katikati asaki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour boni eloko te ebi ke ya modero aotravaille te mikolo donc nde toza wana yebisa yo galère na niveau 0 tosala boye ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino
moi moki oyo naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to zibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme les boyete bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Nzamba yepsinga na oki vo ebenginga. Mama Deborah, est-ce que bondeli okoti jeune na lobaki nga bien na koti jeune ko naza na kati ya jeune de le 3e jour abi nga il faut na salela yo mingi mais makambo no salela yo il faut nano toyo Canada yo Olanda onga no luba soki otosi nde na kosalela ko na lina sana nzoto no nde na tunaki e makambo nini abi likama liboso eza oyo buka ndako oyo ya yo otongi oyo kitsango na se panza yango tonga ndako musu ya sika nabi tiens na buka ndako na tonga ndako ya sika me likama elekeli nga na kobuka ngo nde est-ce que nzamba bengi yo kandi nguvandi boyoki oyoka mngo ne nazoka voix yo moko nayoki voix nga moko me bato baza wana baoyoka te biso en pleine prière nzamba alobi yo ce que ozo répondre pe boy nabi non répondre net na esprit na répondre na esprit quand nde tozwaka vision nde torépondre na bavision nabi me ndako na obuka ndeni ndako na buka sikoyo kotonga nani nga ayebisi ye nabi condition opesi nga eza difficile puiske nga mobali na nga aza betude atangaka nazosouffre na bana ndako eza bato ya mawa batongeli nga sikoyo nabuka ngo natonga mosusu na mbongo nini ezosimba te abi okosala yango puiske yo oza très têtu comme oza têtu na kosalelo na kanda mpo toyokana na yo ndako ekweya nabi si c'est comme ça lekisanga na buka cuisine natika ndako ya monene abi nalobi na yo kochange oyo naoloba te nabi sava nayebisa bapaster kasi abi yebisa bango nabi paster boyoki voi wana babi biso toyoka te nabi eto priere wa nzambe alobi nabuka ndako natonga ndako mosusu paster abi kobuka ndako kotonga ndako mosusu otonga wana ndeni nabi nayebi te nayoki mpenza vo ezoloba paster mosu ayebisi paster oyo atitulaire abi me nzambe alobaki nini nyonso azoloba botosa il faut totosa makambo azoloba sikoyo ekomi débat de camp bamosusu babi babuka bamosusu babi babuka te
ngana yoki liso mama Deborah landa mama Deborah et abenginga mama Deborah parce que kombo wana ye moto apesanga na baptême kombo na ngai ezaki Sabina ntina kendo mais mokolo tozwa baptême alobi à partir ya lelo kombo no mama Deborah yo kozala mama oyo azoteya liloba nzambe partout oyo azotémoigner kombo na nga nde à partir wana pe babenganga mama Deborah eza mama na nga eza bana na nga eza motu nyonso na église babanayi kobengaka mama Deborah abi mama Deborah ndenge na yebisi yo buka ndako soki asolo tosanga buka ndako nayebisi bapaster en tout cas na buka kaka na buka ndako nzambe alobi nde bapaster mpe bafandi babi mama ese frère tobondela nano nzambe totuna nzambe est ce que nzambe alobi obuka ndako est-ce que ça normal ngabi naza normal nga naza normal naza maladi te nzambe alobi na nga na buka ndako bapase bakomo discuter nga azwi nzete ale na buki parti ya mire moko pum ale mire esali kobuka na buki lisu troisième fois na bambi noki fo ebengi nga mama Deborah ozobuka ndako okolala wapi mais yo olobi na nga na buka ndako ozolobela nga eza wapi eza nalobi na buka cuisine oboyi me ndako ndenge nini abi okolala wapi ndako nazoloba eza oyo te ndako nazoloba eza nde nzoto na yo alleluya amen abi eza nde nzoto na yo sikomonike mosala nzambe eza pasi sikomonike bapaster basouffriraka balobi na obuka ndako obuki ndako oyo nde ndako nazoloba eza nde nzoto na yo makambo nalingi nasala kati no eza makambo minene soki obuki nzoto akala te opanzi nzoto akala te soki obuki te okoka makambo te me yoki buka ndako buka nde nzoto na yo nabi me nzoto na nga na obuka ndeni nazoba nzete na bamba na nzoto abi omoni ke bapaster banyokamake tala nde ofingaki paster ozoyeba te mais soki nalobela paster alingi acomprendre nga alingi nayebi so panza nzoto ya kala so olingi okoma mwana nzambe okozala nzoto ya kala te na biso nzoto ya kala ezani abi nzoto ya kala eza kanda ozala nango nzoto ya kala eza lokute eza moyibi eza masanga nzoto ya kala makambo nyonso ya mabe yo tomboka pambapamba ofinga bato eza nzoto ya kala ero olingi okoma mwana nzambe mama Deborah nzoto wana babwakaka yango koza lusu lolendo te kotiola bato te kofinga bato te zwa nzoto ya sika so balobi ke tonga ndako ya sika elingi koloba ke changer vie na yo ekoma ya sika so balobi ke tonga yango pendant 3 jours eza 3 jours ya 1 2 3 te nalingi koyeba so ke chiffre 3 elingi eloba changement c'est-à-dire bamona changement na vie na yo ndenge bayeba yo koza moto akanda me bayeba oke otika kanda nabi abo me olingo oyebisanga bongo te abi yo oza akanda ti na oyebisa opwani abi est-ce que comprendre nabi na comprendre alobi namoni ocomprendre bien te soki olingi ocomprendre makambo oyo brose nano mino na yo bien nabi nabrosaki na tongo te nga nabimi avant to prier na brose abi te yo brosaki na pepsoda nabi oui nga natiaki pepsoda na brose na brose abi tia lisusu nakezwa mpe pepsoda natiki bapaster nakoti nazwi pepsoda natie na bapaster batalanga mama yo uti kobrose awa te nabi ya papa nzambe alobi na brose lisusu na pepsoda paster mosu nde aoyebisa paster wana paster kitanisiko azoyebisa paster pate me nzambe alobaki totala eka na miso te tika ya brose te yo koma kaka nga mpe nazwi pepsoda natie na brose abisala makasi makile bima nga mpe na brose papi mama babrose abongo nabi me ndenge nzambe oyebisanga bozoyoka te babi tozoyoka te na brose nzambe abi ozoyoka te obela carré d'antenne obela mino ti babrose abongo soki nalobi ke zwa pepsoda brose mino nalingi koyebisa oke tubela masumu na yo
brosser motema na yo longola mabe na motema ndenge olongola mabe na olongola basalite na mino yo sikoki brosser mino alobi tala omoni nga nzambe na oyebisa yo mama Deboa soki bosala masumu na yoka ba prière na bino solo mino akopola bozosala masumu na tournake elongi atuninga mama Deboa soki moto aza mino akopola aye koloba liboso nosa ndeni nga bina balusaka elongi abinga mpe na baprière na bino bato ya masumu na balusaka elongi soki olingi prière ekoma epa na nga sokola motema na yo ndenge osokoli mino motema na yo eza pembe nete elamba pembe yango na oyebi soki chaque fois sokolaka mino na pepsoda yo kezwa pepsoda eza oyo te sikoyo omoni makambo nzambe eza pasi tokomi na 4e jour. Maman, pardon, va te comme 4e jour, 3e jour. Parti à ndako des jours, bande ko buskilo buka. Et souka kinde. Et na buka ki yango esili bon. Na souka ya makambo nyonso ba passer ba bongisa ki yango. OK. Ba passer ba ye. Elle va comprendre explication wana. Nde ba zongisa ki ba parti o ebuka naki. Ba bongisa. Tokoba. Après tokomi na 4e jour. Na oki nzamba yebsinga na so reconnaître mon kolongo ezaki dimanche ba passer ba oki l'église babi mama to oki l'église na bité lelo no oki église te nzamba yebsinga na bomsanda kunanga nzamba yebsinga na butu mama de boa lobi no ya visiter yo na bi oya peza bo na bomoto na mona yo abi bomsanda kunayo sokola basani tia ordre bilambeza propre pesa nga liga salité classé lokone sika nango mbetu dresser ngo bien ngano ya ulala nayo na bino mono peza bo abi okomona nga nazoya nde ba passer ba bi mama to ke l'église nga bi te no kende te nzamba lobi na bo msanda nde na tikala ki batikelinga frère moko frère mwana Marceline wana frère Shadak akoma pe pasteur na pese mbote frère wana babi yo tikala na ye frère wana pe atikali nanga na bandi ko bongisa ndako balobi longola ba toile d'araignée ata ndako etikala te na bandi ko longola na longoli ba toile d'araignée na torchonne ndako na bongisi ndako na sokoli bilamba mbula pe uti likolo beti nga na se mbula no nika bilamba na silisi na bongisi basani na tie ba rideau propre na tie pe na bongisi penza propre siko nzamba yebsinga pelisa siko mwinda abi toza na moiti no pelisa mwinda deni abi tia mwinda ba passer ba rokuta mwinda na zipe mwinda na pelisi frère wana lobi mama de siko mwinda na moi na bi mende nzamba lobit mama de bozo bela na bité no bela te na sa penza normal na tie mwinda siko to vandi ndako ekomi pe kitoko ba passer baye babimi na église mama siko pelisi mwinda na moi pwani na bi nzambe nda yebsinga na pelisa mwinda lelo azo ko visiter nga abi azoya na bi lobi azoya penza na bomoto balingi balongola mwinda na bi te bolongola te botika pasteur mususu wana toujours akomi nete interprète tika ye nzamba lobaki nyonso esalama to tika batiki bazokoma kaka tokomi na butu bapase balali na salon nga yebisi bapase lelo na olala na salon te nazoki elala na chambre mpo nzambe azoya lelo nake nalali nzambe mpe azoya te tokomi ba 4h du matin bana balamuki bapase babandi prière noki bana babi mama kasi wapi nzambe yango aye te ayaki nga bina moni ete nga moni na nga nzambe te aye te mama ozobela nabi te nga na obela te na mbala moko naoki vo ebenga mama Deboa yokanisi ndako nalobaki ke ebongisa eza oyo eza ndako te omoni nga ayebisaka yo kofinga basali na nzambe te banyokamaka koluka badiscernement banyokama mosali na nzambe yo na buto olali pongi me mosali na nzambe azolala te azoprie mpo na yo ata asali mabe pesa rapport na nzambe sikoyo omoni ozokomprendre te okelongola batoile d'araignée obongisi ndako na oloba nde motema na yo eza ndako te nga naza aposa motema na yo eza pembe nga nakota na kati so nalobi ke nalingi nalala navanda na motema na yo na ndako na yo eza nde motema eza ndako te
na bibongo alobie omoni batole de réunion na alobie olongola nga yebsi yoke erbo tamona ba coutume erbo tamona ba idole erbo tamona sorcellerie erbo tamona na makamo baloi établi mitema na bino ezala lokola ndako ezala batoile d'araignée orke ndako so ezala batoile d'araignée eza nkiele eza salite mingi moto moya kota te ata moto akoti apesa valeur te ngai nakota te na mitema bato basala bonganga ngai nakota te na motema bato basala bakoti neti yo basokola na bamikwa mikumusu na okota motema no ndegeni ngai nakota te ndeboke na banganga ndeboke na omona bamarabu na kokota te mpo nga nzambe nakota il faut batoile d'araignée elongo donc yebisa bachrétien balongola batoile d'araignée na mitema na bango toile d'araignée eza baidole eza bakoutume eza makambo nyonso bosala na nzela bonganga bakisi ekozala te yango nayebisa yo ke longola yo sikoki elongola oyo soki nayebisa yo ke sokola basani sokola bilamba na yo bilamba elingi koloba les bonnes œuvres bisalela malamu ifoza na bisalela kitoko oyo bato bazosepela ero okoma mosala nzambe bato batémoigner ke non aza mosala nzambe meke kozalaka obimi na église oswani obimi na église obundi obimi na église otomboki ngai nzambe nasepela te alobi so nalobi ke sokola banzungu no pembe basani banzungu oyo bazosokola eza nde yo oza vase yo oza nzungu oyo nga na keli soki nalobi ke sokola yango seke nalingi ke yo ozala bien na mote chair na yo na âme na yo na esprit na yo oza propre ndenge osokola mai olata bilamba kito motema na yo mpe eza bongo esprit no eza bongo yo sikoki esokola bilamba yo welika bilamba na yo na basani na yo soki nalobi ke tia mwinda eza mwinda otie te mwinda nazoyebisa ke zala mwasi ya mabondeli bondelaka mingi kolemba kobondela te ata na ntango ya bisengo ata na ntango ya pasi yo bondela nde problème nyonso oza nango soumettre nga nzambe bondela tozala contact na yo eza nde mwinda atuninga mama de boa ndako so eza molili so nyoka ekoti omona yango nga abi te me ndako oyo eza na mwinda so eloko mabe ata scorpion akoti ata nzizi akoti okomona c'est-à-dire ero oza na vie de prière soki obondela mingi mama de wana koso te ata bandoki baye ndeni oyeba mpo obondelaka wana eza secret nazoyebisa yo sikopelisaka mwina so nayebisa oke tia barideau ya propre barideau oyo noyebisa oke tia na bafenetre na porte na yo elingi eloba la discrétion rideau nga nayebisaki moïse erotongi tabernacle tia rideau a felin c'est-à-dire quoi bato baza libanda bakomona yo te mais yo moto oza na kati ozomona moto ya libanda mama debora asala expérience soki na kati ya ndako otie barideau est ce que moto aza libanda akomona yo nga abi te mais soki moto aza na kati yo moto oza na kati omonani nabi moto so azoya na omona donc mwana nzambe aza oyo aza na discrétion mwana nzambe akoza te likambo nyonso ozopanza oyoki likambo na paster opanzi oyoki likambo na famille te lopanzi te mwana nzambe aza oyo aza na rideau azogarde basecret ata bayebisi yo likambo eza na cœur d'âme kopanza te garde yango nayebisi oyo tia rideau ya kitoko me yoki ezwa barideau oyo te sikoyo oyebi ke mosala nzambe eza mpasi nabi eza mpasi na yoki nde tokomi wana tokomi na date ya Noël juste ezaki le 25 décembre e tokomi na Noël ayebisi nga ke oyebi lelo eza nini nga bi lelo eza Noël abi okofete yango nga bi na ofete ndeni naza na jeune abi namoni ke lelo okolia nga bi olobaki nalia te abi te me lelo ozolia abi yebisa bango balambelo ata soso nga bi te naza mabata na nga bakoboma moko ale abi yebisa bapaster nga yebisa paster nza balobi lelo na olia abi mama okati lisu jeune mama okomo changer ozala maladi te nga bi paster ono oloba eza nzambe ga olobelanga omoi nde bopesanga kanda nzambe koto azoyebisanga natika kanda me bino bopesanga kanda nzambe alobi bobomelanga ata soso bozwa libata nde babengi baser bazwi mpe libata babomi balambi libata ebeli babi mama totia biloko na biya botya baye na biloko batie na mesa
pasteur abondeli nzambe yo kotiaka ye jeune mais na minute ofongoli ye eza volonté na yo mais na minute tozolia epesa epasi te abela te na kombo na Yesu amen. Noki mama de bo ozolia kolia misuni te lia mokwa ah nazuyoka nini penza bo nazaka maladi yango ndenge baoloba abi oza maladi te lia mikwa kotia musuni na monoko te nga mpe nazwi na bandi kolongola misuni nyonso bato bamono liboma baolongola misuni okitisa pasa bi mama ozotungisa biso mingi yo olobaki ke olia ozolia mo misuni ozotia na mopanzi ezani na bi pasteur nzambe azoyebisa lia mikwa wana deja nakomi 5e jour a jeune abi na bi nzambe alobi na olia misuni te na olia mikwa babi mama oza maladi tobemoka hôpital na bi pasteur na beti moto na lomoli bilamba ote na bi meliboma ndeni bomona nga naza normal botika ngai bozela ti 10e jour na bandi nazwi mpe mokwa na buki nzambe bikolia te mokwa eza wana te oza na mabondeli ti na 10e jour na bi me olobi nalia mikwa te abi te mikwa na oloba obuka na lina yebiso mama de bo akola il faut kola ti wana okola te ozo prophétiser ozo loba na balang me okola na yo te abi omoni ere ozo koma marche no yebisa yo eza marche okoma servant de Dieu po okoma servant de Dieu il faut nzoto akala ebukana po okoma mosali na nzambe il faut motema no eza pembe faut ekoma mosali na nzambe il faut tia ordre na kati ya vie na yo il faut pelisa mwinda biloko na yebisi yo sikoyo il faut ozala mpe moto akoli na parole abuka bikwa yo kozalaka bebe te bamelisaka potopoto eza mikwa oyo te tika na tiki mpe na bi paster nzambe aboyi nalia te abi ah mama sikoyo tosaka ndeni na bi nzambe alobi tokomi na 6e jour nzambe alobi na nga ke mama mama de boa à partir ya lelo obanosokolaka na savon brillant savon mosusu te na bi ah brillant eyinisaka oloba te monganga te vraiment brillant ah oliganga te abi nalingaka yo so nalingako te olingo tikalaka na prison wana mais ere nabimisi yo nalingi yo nalobi osoko na savon brillant omoni yo même bana na yo même bapaya na yo oyo bazoya ndako savon ka brillant oyoki nga même bapase oyo baza wana savon brillant savon mosusu te epuis balukelo mafuta moko badesina étoile nga abi top ezalaki na top moko ezalaki na periode ezalaki na dessin étoile abi yango wana pakolaka mafuta ya étoile wana nga mpe nayebisi bapase paster nzambe alobi ke nasoko na savon brillant napakola mafuta top oyo eza na étoile wana top mosusu wana te top po badesina étoile bapase mpe bake mbangu bake sombango baye nango babi oyo nabi natie mai mpe batielinga mai na douche nazwi mpe savon wana nakoti douche nabandi kosokola ere na obanda kosokola na douche namoni barayon euti libanda ekoti ekweti na mai wana natali eske nazolota obie na omona barayon ya ndenge nini eske eza moi nabimi natali moi ezaki vers 8h du matin namoni moi eza kote oyo me balimire ezoya kote oyo navandi nye nde nayebisi bapaster te ka camarade na nga oyo abanokanga nga suki aye bayebisi ye naza na douche nde aye kolandanga navandi natelemi ye alobi ababi okoti douche kala ozaka kotelema nabi makambo naomona ezolekelanga tala barayon est ce que ozomona ye alobi nazomona abi oyo moi te nabi te moi eza kote oyo mais oyo ezoya kote oyo abi eza solo sikoyo tobondela nde tobondeli nasokoli mai wana nabi nzambe azoyebisa nga bino nyonso bosokolaka savon brillant nabimi na douche nayebisi bapaster ke bino mpe bosokola na savon brillant bapaster bi ah mama biso savon brillant tosokola ndeni
na bien nzambe alobi na bana na koti bana na sokoli bana na comment forcer bato bozwa savon brillant bosokoli nzambe bien mama Deborah mais savon brillant eza o te yo komenase bapasteur te bapasteur mpe bazwa oli baluka ata volonté ya nzambe ke lobi alobi bo achange awa toluka moyen ya kotuna nzambe atuna mpe te bazotikangaka nga mpe mayele eza lisu te oyeba ke lobi nalobaki boye lelo natuna nzambe jamais notuna mpe te nzambe ayebisi nga savon brillant oyebisi eza makilama yesu so nalobi ke sokolaka mai na savon de brillant nalingi koyebisa boye chaque fois il faut yoka liloba nzambe mpo koma purifie na makilama yesu mai eza parole ero ozoyoka liloba nzambe mingi ozosokola mai okoma na kati ya parole de Dieu okoma purifie mafuta ya étoile eza okesomba te mafuta ya étoile eza saint esprit oyebi ke banda kala wana nasekako mingi yo obelela saint esprit obandi koloba na langue mais obenga saint esprit yo nasali te tala mwana moke soki asokoli mai te azuka mafuta apakoli omoni couleur akoma na bi akoma sali te lisu makasi abi nde namonela bino bato ya masumu avant bosenga saint esprit il faut boza purifier na makilama yesu boza na parole bokoma purifier après bosengi molimo santo nalingi koyebisa oke kosenga molimo santo na masumu te senga molimo santo motema no pembe est-ce que comprendre na bien na comprendre pe batu nyonso soki nayebisi oke motu nyonso oyepa na soko ya savon brillant nalobi motu nyonso nalini alobake motu nyonso akoza pembeni faza purifier na makilama yesu même bisiko ozosa misala nzambe il faut bato baza purifier baza sanctifier moto akozala te na péché yokangama na ye te na bisiko na oyeba bato yango nde abi okoyeba bango na misala na bango après na bisava na yoki nde kana même si j'aime jour wana nzoka nde na kati ya bapaster moko na kati na bango akoma na doute alobi te oyo eza maladi il faut boke mboka bokezwa bandeko na bango donc babebisinga na kati ya permanence nde batindi mutu mobali ya grande sœur na ngai azalaki ancien de l'église bake benga bato ya mboka baye na mama na nga na bato nyonso mboka bandoko bato baye penzako ntango comprendre te na bi bato baye nini oyo oza maladi na bi nazalaka maladi te botikanga ti na 10e jour totala makambo nini nzambe azosala kati na nga so eza maladi bomemanga hôpital na boyi te mais awa naza maladi te mpese na obeta motu te babi te tozokende hôpital atuka toboyaki débat na église bapase babi akokende te nde bakende ozwa la police ere bakezwa la police aye bayebisi pasteur omoni mwano amoke eza maladi te mais soki eza maladi bogarde ye soki ka maladi ecomplike obi akufi tokopanse église mpe tokokanga o bapase babangi balivre nga na bandeko na babi bozwa ye na regrete na leli omoni botindi nga liwa mingi nzambe alobaki boza mopanzi na ngai mpo bointercede siko bozotinda nga mboka kuna nana okende kointercede nalelaki makasi nde bazwi nga bakoti nga na motuka nakoti na motuka naolela tokei tobimi na kati ya cité ya Dibaya Lubwe na province ya Bandundu na territoire ya Diof siko tokota na mboka na biso eza 20 km na bisika tozaki ezali mpe mosika mingi te e tokoti na motuka tokomi na place moko na bifurcation ilebo oyo bakendaka ilebo kananga bambushimai pese biso toza na frontière ya Kasa Occidental kamaye kaboli biso ngambo eza Bandundu ngambo Kasa Occidental tokomi siko na bifurcation oyo bakenda nzela motuka tokomi wana motuka elobi tosuki awo nde bakitisaki biso ifo tobeta makolo tokende mboka na biso mbala moko bato mosusu ya mboka bayaki ozela biso babi bazozwa nga balekisa nga hôpital nde tobanda okende mpe tokenda makolo tokomi esika moko namoni cimetière esika yango mpe eza cimetière nde nayebisi mama olie botia nga ata na église te bozomema nga wapi est-ce que bato oyo bakangi nzela liboso bozomona bango babi bato baza wapi yo oza maladi
nabite naza maladi te namoni mpenza bato bakangi nzela me bato naza na bango baomona bango te nabi boteki nga deja na minute boteki ngai etoke mpe nde tokomi esika bato wana bazalaki bakangi nzela etokomi wana bato wana bamo bakangi nga babi toluka yo lelo okanga miti bakangi nga bongo na crié ka Jésus ait pitié de moi na crié bongo mbala moko na perdre connaissant miso na nga etourner likolo mise etourner likolo babouge nga na kwei penza na bambani mino ekangami makasi bazoforce kofongola mino efongwama te nde bazongisi liso moto na mboka baluka velo baluka kiti batianga bamemanga hôpital nde baye mpe na velo batenga tobandi kokene me nini namonaki naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minute na kata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, allo est-ce que tu bonjour Boni eloko te ebike ya modero aotravaille te mikolo donc nde tozala na biso yo galère na niveau 0 tosala boye ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moki oyo naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh maman comment nde bongo donc yo pesa ofuti mbongo kuna partir à poto biso toya tozwi biloko nabengi ya Scotty agence mo efongami kombo nango Nazareta. Nakufi agence lisusu nakesa so mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makambo bongo na monte bato bapesi mbongo kuna bino boke récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ebandi mama leki na ngai yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme on a été bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sungayo, à Ozuga Bilogolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Caritas c'est du sérieux. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai
abongwani pete